Bazafie, na yo kakalangai. Na mena mona bango te, maman bango azache na faire vie na ye. Maman merci. Maman merci. Maman merci la lelo maman. Ah Zafé. Zafé la kaki na ko ya maman. Maman merci maman. Ah Zafé. Ah Zafé. Question oyo bango fa ba poser nga. Ba tuna banda kokso na kufarana. Pourquoi lelo kaka nde basali émotion au basali? Réponse tangue ezala que et kokso na kufi et c'est là kata NAT moi ça refaire vie. Donc condamné peut être parce que mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola batume na depo makala yaka mpo toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Non. Il ne faut pas regarder, tu vas tomber. Non, quoi. Non, pas dans un ministère à Jésus. Non, quoi, moi, on a quand même Voilà, nous poursuivrons nos activités au fait. La liste est de quoi faire rendre rendre visite les lots. Sélectionner qui peut parmi bateau il fallait kota la bandaku orphelin na orpheline il y a bandeko na bango ya sinarko batikela biso. Maintenant nous sommes arrivés dans la résidence et piskanini bana ya ndeko na biso Coxon
po batika biso azalaki moko ya baacteur bapilier ya groupe Sinarc. Selon nos informations, groupe Sinarc etika bana te. Presque chaque mois, bazalaka assisté, mais à titre symbolique, les mamans, il y a un groupe Sinarc, malgré président chaque semaine, pardon, chaque mois à soutenir à Bango, mais la maman, bah, ça, l'organisation, en dingue, la Bango, bah, y a appelé le coup là, qu'au la banque à Bango, na occasion de la journée internationale des femmes. Donc voilà, je vais vous laisser sur l'intégralité, si j'aimerais bien parler le même langage avec Gédéon. À tout à l'heure. Merci. Je pense que ndenge tobanda makambo na biso tozokoba nango parce que tolobaki lelo eza journée moko il faut totala bandeko na biso bana na biso ya ndako na biso kaka nde toloba tokokenda nu libanda te sake tobongisa biso na bandako awa toza toye kotala bana ya Coxon Koko Kalala watika biso il y a quelques années. Pourquoi qu'il me bana bazali. Donc toi qui kota la bana, tout le monde peut bana. En tout cas, public peut comprendre biso parce que c'est pas facile. Tozali loka kuna ni bana na maboka koko. Tozali loka bana nae. Doba o bazali loka baliki na biso. Il y a des fois, ce sont des réalités où peut-être biso moko tonzi mangote, tonzi mango pété, mais c'est la réalité. La réalité, monsieur, c'est pas si pour mutanzima, mais toi la choix il faut tonzi mango. Il y a minga olobezate, vous voyez qu'on n'arrive pas même à parler. Bande kobazo koka vraiment kolobate. C'est comme si on recommence notre deuil. Voilà, bah, émotion ébélée, maman prophétesse. Tozali toujours qu'on rende grâce. Et pas Nzambe. Tokoboya Nzambe te. Attention, mitema na biso la passe. Tokomisi Nzambe. Tokoki kofete biso moko te. Yango tolobaki lelo tosepela na bana na kati ya ndako avant nakende pa mwana ya voisin nazonga na kati ya ndako mama. Voilà, bah, émotion est tellement ébélée. Maman c'est dur. Toza na commentaire comment ça va te. Maman, merci, maman. Ah, ça fait. Ah, ça fait. N'avez pas été joué à l'époque. Bazafie, nayo kakalangai. Namena mona bango te, maman bango azashi na faire vie na ye. Maman, merci. Maman, merci. Maman, merci la lelo maman. Ah, ça fait. Ça fait la gaki na ko na maman. Eh, Zambe, Yakoko, Ezayo, Yakoko, merci, Yakoko, merci, Yakoko, ah, Zambe, maman, sincèrement, merci, maman, le plus beau cadeau, petit, Sikoyo, ne pas connaître Sikoyo, maman. Ya cadeau muneno pesi ngai mama. Ah mama. Ah mama. Mama. Ah Zambe akoko. Yo kalo bandini plaza sa Zambe. Tika ngai Zambe ngai. Alingai na mona bana na moni bango. Alingai mona bana na moni bango. Moni bitu pa plaza na ngai ona ye. Wa bitani na budi pona yawa. Zambe, merci,
Merci. Merci. Merci, piti arrivé dans la monyango. Ah, Zambé. Comme c'est bon, on va regarder la sango. Ah, Zambé. Ah, Zambé. Ah, Zambé. Ah, Zambé. Ah, Zambé. Première fois, tu as dit que moi aussi, pourrait faire vinaï. Tu as dit qu'il y a Coco, à Balaki est trop jeune, à pourrait faire vinaï à droit nango. Tant on va les gens, tu peux ces chances, ils sont battus moi ça ban. Tu as dit que bana bakola, bon mon ami, tu as dit que tu as kawana chaque fois. Alors tant on a yaki le na eba que oui, na yaki les sur ma casse. Tout à bana moi maison bien, beaucoup de mon condition moi bien. Oui, maman ma bé. Oui, je te condamne même pas. Coco. Ne tata moi si ma bé. Bravo, oui, est-ce que oui, baki? Est-ce que oui, baki? Mais sinon, on va la sauver, il va salir. Oui, baki. Oui, baki, ne te condamne pas. Mais n'état où il faut pas que tu sois en déni. Mais ça va pas mais tata moi si ma bé. Mais tata moi si ma bé. Zambé. Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre fête Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki ke Kesenizali ya solo, fête ya yo ko sala mokona te. Ya yo ya kanangwa. Merci. Papa, tokuti awa, toye, toazo accompagner bino toujours tokomi siko en résidence, place bana yando na biso kokso na tika biso azali. Impression na yo s'il vous plaît, réaction parce que tout le monde bande ko baleli, Makaro également. L'impression ngeza nakumisi Nzambe. Makaro. Pardon. Nakumisi Nzambe parce que namoni ba Curtis, na ba Jason, na ba Leki na bango, bakoli. Pour dire tout simplement que le souffle de vie est dépendant de Nzambe. En absence, il y a papa na bango biologique, mais tokuti bana bakoli par la grâce. Tokumisi Nzambe po tokuti bana. Ça nous a fait très mal de voir que parce que au monique na kimaki kuna na sima na boy web sabino na kanisa ba souvenir rebelle. Parce que moi je suis les bras droits. Je file les bras droits à papa na bango.
donc namoni bango nde babotami namoni bango nde bakoli namoni ndenge abalaki mwasi na ye donc okuta ye lelo na bana boye ça m'a fait très mal mais que nzambe kaka azwa lokumu nzambe azwa lokumu. En tout cas ça reste les émotions moko sentiment moko en tout cas il y a tristesse je vais dire. Je suis avec Caroline, elle aussi elle était au groupe Sinark depuis papa Coxon Azalaka et puis Nandenga Tika Biso maman initiative maman ma femme d'honneur dame d'honneur il y a groupe Sinark boye comprenez au fait totamboli tozalaki zalaki bisika bomoni pa la risaka niki na mona tika to ko misko awa pa ba orphelin ya ndeko Coxon Tika Biso. Caroline, je sais que ça fait mal mais sois forte. Et ta première fois à Kotoyo? Oui. La première fois. Bon, nayebi ke nzela oyo topesa mpona kolakisa bilili na biso bato mingi bazalaka na mpona mosusu kotika bamauvais commentaire mosusu bareaction moko ya mabe mpona loba na place na bango mpona mipose question oyo bango fa bapose nga baotuna banda Coxon akufa wana pourquoi lelo kaka nde basala émotion oyo basali réponse na ngai ezala ke Coxon akufi esalaka ata un an te mwasi arefaire vie na condamné pe ete parce que un an te donc une année te après quelques mois mwasi arefaire vie c'était quelque chose oyo ezalaki logique parce que mwasi ntango mobali akufi bakabola bango déjà parce que bakufi akufaki atikalaki keke trop jeune to condamné ete il fallait azwa papa oyo aremplacer ndeko na biso abokola bana pasi wana bota réaction aboye soki mosusu papa moi azalaki sur place pasi tonga topesa ye ocomprendre peut-être baotunaki pourquoi mbala kaka banda Coxon akufa mbala boso bamona bana toyebaki ke non bana wana baza na papa oyo aremplace ndeko na biso omoni ndeko na biso toyebi ke bana baza bien mwasi na biso aza na maboko ya moto malamu ata après des années tokausa pota oyo tokoya kokutana na bango yango lelo bomoni ke toye kokutana na bango réalité oyo tokuti bino mpe bomoni tolukaki te kazwa moto ba million tolukaki te azwa moto moko ya ndenge nini mais nakoki kosesi ma ya misu na nga te par rapport à la réalité par rapport à l'émotion donc namona te mama kobakisa wana te mama nanga kobakisa wana te. Télévision, c'est rien. Télévision, c'est rien. Moi, ça Coxon, à la famille, peut-être que c'est pélaté. Derrière surtout l'image où il y a la télévision. Moi, ça Coxon, à la vie, mon ballon, à la famille, tout consort. Ce qui est là, c'est permettre coller la télévision. Et je suis et ça, la batte, oh, il bâtit dans la biso. Boke côté la bana Coxon. Boke côté la bana Coxon. Tu sais, on toque ndenge ni bakoma la vie mususu. Bakoma la papa mususu. Mais to ko luka jour. On nzamba ko permettre. Jour on peut lelo ekoki. Na nga ki journal lelo na za sengo. Na bana mwasi na nga na bana nanga. Na conseil hypocrisie te. Na nga na me conseil hypocrisie na vana me na kokite. Na kokite mais mama nanga Peggy. Ce qu'on a une image oyo, ce qui est heureuse, c'est ça qui compte. Peut-être biso batu, to moni, to moni, faible les achères et les biso. Mais ce qui est heureuse, bana biso baza heureux. Dans zo ki mena motema. Mais le reste, bana na baza orphelin malgré à se remarier. Les pères des orphelins à se souvenir na bolamu ya papa na bango. Na bola ma papa na bango oya mususu akata pongi na pas ke koluka solution ya ba salaire na biso ya biso to futa bandaku nzamba zo charge ya ndaku ba Coxon bazo vanda na mone loko mususu na baxi zate. Merci beaucoup. J'espère que vous allez comprendre nos émotions. On était venus to ba maman ya Sinark, le grand dame du groupe Sinark, ba qui ko rendre visite na bana onde la banga tika Coxon. J'espère que conditions oyo ba kuteli bana nde sali ke ba se poser ba question misu balo ba mi entre bango to ota pona ba ju penza bana biso to ka bola ba misu ba joie Noël to ke na orphelinat et tout mais bana bande ko na biso moko batika ba sana ba conditions oyo et tout
c'est plein de Caroline Aloba biso qui notre belle-sœur Azane heureuse na relation à soi c'est bon mais conditions va coûter libana vraiment et c'est pas ici ba maman la bangote parce que jusque là il y a des artistes et comédiens il y a groupe scénar bazo rouler carrosse ba OK ko sala ba dona ba Felina misusu ba offrir ba vélo na bana ya ba tout en dessous ba éviter mais ba non de na ba moratika jusque là en tout cas je suis en train d'applaudir l'initiative il y a la charité bien ordonnée commence par soi-même j'espère que Tozo on laisser sous awa na mois d'avril ne va promettre pour pas régler quelques situations tout kuti awa on va continuer maintenant to kende kota les orphelins bandeko toujours il y a groupe scénar bâti la biso restez toujours connectés sur nouvelle tendance. Sebongo libota na yawe tokumisa yawe biso baso o ete bolingo na ye jangi nzelo kasi na biso Smart Team Music. Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Twena moyo babanzaya tunaimbila musika yawe Tunaimbila, tunaimbila,